Ah ouais, biso enfin na évité normalement c'est la salle déjà moi 3 ans mais tout le monde comme ça les zones que tu es bah comme tu s'occuper ndenge ni suka tambula ka s'occuper tambula ka te to ibina biso te donc to vandi ka donc total ka boyo po ndenge to vandi boy na quartier côté donc ta moi bureau de quartier zate oyi ko sala po donc to moni nanu te no ko donc yango wana to sala ka to vanda ka ndenge wana. OK. Message nini ukoloba na gouvernement congolais take papa. Message to papa ma message to pesa kango mbala boyaka bututo to pesa kango mais soki moyeza est-ce que ata yo moko ba konjepe bele baleka ka batambula bazomona nzela ndenge zoko ekufa est-ce que ata ma solution ba konsote que nzela wana pesa na population tikadulu kana to sala ngota moi plus mo sunoli mais mutuka moto ekoyata etake mwana mboka tango zo mwana ngwana ezolobela onini alors bon ezolobela ngai ki babongisa. OK. Babongisa donc tout ça batu mo boité to ko souffrir makasi ya koleka. Tala na ebité so comment na bana gouvernement congolais. Hello mona ko bana na gouvernement congolais. To mona kaka ba jeune belé ba komba kuna ba misuba ni mambo belé ya faute ba jeune té. Donc misale les endettés. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast, en tout cas un grand merci à vous et soyez les bienvenus à votre magazine Nel Bagar tout le bakomi donc toza na district Kachango précisément na commune ya Kimbanteke et siko wapi ba ndeko tupe ba ikongomani ba belela kibiso awa na robeta moi histoire na ngomuke en tout cas un grand merci na si ma caméra na zabona ingénieur José Mbungu yazaki bona ngambo ya Congo Brazza donc lelo siko tosane awa na la capitale azongi pena na mabele ba koko kaka ndenge zalaka quant à moi votre humble serviteur Watakin 24 les lions de la presse congolaise autrement appelé Exode 14 papa social en tout cas na pesi pena ba merci belé et pas ya tata Nzambe mtasali kengana bino tomo na susu moko lelo pena se tango un grand merci aussi à notre maman sociale mère boss yepena kala mingi tazoko mabongo bourgmestre tolukele commune moko awa na ville province à Kinshasa akoma bongo bourgmestre pourquoi pas aussi gouverneur à ville province à Kinshasa maman na biso Laura Chou mère boss un grand merci aussi au trio d'affaires en tout cas na confiance yo bozo pesa biso et bana na bino toujours bolotindi ka biso pe tozo kende kaka en tout cas ezo sala pena bien un grand merci aussi à mon partenaire privé mon vieux Charlie Wayingu ya mama Coco Matatima 001 € dans l'ombre depuis Canada un grand merci aussi à mon vieux
Ben Balele Gaulois, Statia États-Unis d'Amérique, un grand merci. Pourquoi pas se remercier Massang Moulongo, directeur à banque depuis France, et Papa Simon Faka. Il y a Maman Cécile, un grand merci. Naba Internet Nabiso, un grand merci. Naba téléspectateurs, Naba Labino, côté la mission, et Baneli Tina Souka, et Zalapena qui toko ba commentaire Nabino, ba j'aime, beau partager ba émission, et Zalapena qui toko. Voilà, chers amis téléspectateurs, Naba Nabino, Naza Awa. Et Roger, l'autre fois, qui kuna na se direction oyo et zalara pena mon bimba ya saranate direction za pena mon bimba saranate. Alors na simalanga et zabongo et suko wapito uti bongo na vers terminus ya cimetière ya Kimbanteke et puis na sima ya cameraman et zapeka nzela po matati balikolo kuna. Alors to ko sa nini mi ba bengi biso balobi érosion oyo ezoya malembe en tout cas banda kokoto kala mingi te ekokoya. Gouverneur de la ville province de Kinshasa, son excellence papa Ngabenga Kaye Daniel Bumba Lubaki nenga ozolo ba ville province de Kinshasa. Kinshasa ezobonga alors ebonga na 24 communes ebonga ka tena ba commune likolo pe bazapi na la capitale bana Kimbanteke bazana besoin ya kozala pena dans les normes. Courant maï qui toque mais nzela et ça la kino population est développée nzela et ça la kino babiloko bandoko takota mais bota la boye nzela oyo vraiment eza ko beba sanate naza kutu na bandeli awa alors tokota mbola bongo na cameraman nga et to kitapena tina seto la xamino libula ngo banda ko misuza pena risquant alors mingi na olinga pena zo pe moi interview to réaction ya population ils appellent besoin lingala sur la tena chef ils appellent malon mingi ko beta pena li solo érosion ezo uta wapi est-ce que babi simmi baza to nengi bana ki mate to banga bino ma hein mbote papa comment on est papa comment on a Jérémie papa Jérémie avant du koto na vandi koto penza papa Jérémie l'autre fois bobenga biso to yaki érosion za ki na se mais tout monde est comme ko poussa na awa solution bozo ka terva que gouvernement eya batia bino maboko bino mo baja na quartier bozo ta société botie ba saki mo bilo mo ndingwa. Bon papa en tout cas pour na ba saki penza to sala tous les moyens pour na ba saki mais mbule zo boma ata bino mo se botali bo mo na ba saki za na kati. OK ba saki pa to koti ba saki mais en tout cas pas moyen ce que to mati sur likolo boye donc ndako moko bandeko déjà ba kimi déjà donc Roger comme donc tout près à port tu dois kimba li souté donc to sengi na ba konzi bo sunga biso banzela oyo et eza mulai tina wenza maba bimiti na prince donc so bo sunga biso pesa biso malamu penza koto penza tout ça moi kimia donc pas si penza to nyoko pas si penza maintenant libulu eza la ka cause ceux qui en voulaient beti yango yemba voilà ceux qui en voulaient beti mama yango utaka wapi bon ba mai zo uta na ba venu o eza na kati. OK ba venu ntango zo bima e sanga na baba munene boyemba mo en tout cas ça les rojo makasi. OK donc bo sunga biso pe donc na ba venu a kati ba mai zo uta donc pas moyen bo sunga biso penza ponzela oyo ezo penza ali ya malamu po biso pe to za penza moi bien donc tout beaucoup na difficulté pour comment vers s'intéresse beaucoup na difficulté makasi penza donc po comment s'intéresse en tout cas au bandi ko beta makolo atako to moto donc bakomi ko luka banzela ezate donc faut banda makolo banda awati tamuzu na corona beya ndo zimutuka OK so ta distance o eza awati na corona beya donc pas moyen mais à l'époque c'était pas comme ça ruto ba mituka na le kapena kitoko makasi donc mituka za yepa donc banana wenza mabe mati penza ekei ezongi pe mais ndenge mbule ezobeta ezobebisa makambo donc pas moyen. OK tout le banon source ya érosion oyo et utana no wapi source érosion bon biso pe to botami te okuta érosion ezali to koyeba pe source nango esike uta te mais comment on a ndenge mbule ezobeta ezobuka ndi yango moni érosion makasi boye donc tant mbule beta kana ba fort na bino tant que bana quartier ba jeune et bozwaka bo sensibilisation la sensibilisation ya ba saki botara ba zelo bukangi ya lemvula suka ye azo ramasango yebika mbula yaka na makasi nango. OK to sala ka penza neti awa ndo moni boye. OK so filima abo mona donc ezaki pa li bulu mais basaki ngo moni ya sika to tie na bambu to koti ici pour to luka moyeka ya revivre mais tango mbule ko eli susu na basaki ko mona espace au te longwa
Donc et bandi va ko kende donc ti essayer de te mais donc awe obuka lisusu bino mo bozo mona donc basaki wona za sika donc ande mbule betaki ya butu wana na tongo nango tosali musala o donc to banga so mbule beti ya mibale awa donc ça passe tina se kuna donc banzele komi ba moto ndenge zo leke zo luka banzela et pesa sous érosion pas moyen. Est-ce que bah député provincial oyo bofuta na commune à Kimbanteke moi tout pesa là est-ce que mambulo tanga salamaki ba beta tout pour visiter bino neti nga lo ba ko penza na tout pe ata ba ye na voter te wani en tout cas ba kosi biso ya mingi ba ya penza awa ba vandisa biso soki to leki nzela oyo ezobonga mais ce gars a eu pouvoir na baonka ba ke libela ata mukolo moko te ba beta ata tour ba le kana veni o ata mukolo moko te chef de quartier batambola ba chef de quartier oui batambola ka moko kolo ba penza ke salongo na ba munene ba cheni pa to ko bien pa to ko sala penza musala mais tango mbule ko ya ememi yango ba député nga penza tour yo donc ba député donc bolamba bolia. Non, vous votez sous. Antoine, on vote pour passer l'équipe, tu votes, tu peux bien voix, mais bolali a ponga kitoko, bosungi bisne lo monte. Bon, tu on a voté les choses. Et puis ça passe. Voilà, ndeto baka mandat à l'été si la mandat à l'été si la. Nego moté. Bonjour. Tu as la caméra. Comment on est papa? Comment on a Rabi? Papa est bienvenu. Na fa na Bel Air. Na Bel Air. OK, merci beaucoup. Nino ko baksa na onde ko tulo ba propos ya érosion qui ni malé meti côté zo kabwana devant tango zo mona ndengo teke mona mboko zo bani. Bon, na oluba bango pe awa bazana érosion. Côté pe biso toza pe na érosion. Hein? Bon, mais vérité. Ndako ya voisin na biso pour le moment. Azote kango tout asomba kango $5,000. Okay. Mais azote kango na $2,500. Okay. En dimia so ta perte. Mais pouvoir récupérer ta moké. Okay. Bon, érosion Chimouli et lié pena une grande partie. Donc, pel pang mon côté hein. Ils ont 4 parcelles au déjà liées. Okay. Ça comptait d'abord ndako e boucan déjà. Quand na Bel Air. Bon. En tout cas, tout ça ngamo non ngai moko non. Tout ça nous a père quartier. Bon, pour nous noter ta kayas. Ba ye wana boye bazu basaki wa ciment ba saka kayas ne tout ça ba baki na basaka ciment. Ngapenda sala na sacrifice au pesa basaki na nga ciment. OK. Tout ça basaka ciment, tout zuba mbila moko to kundi wana ezana mwa muke. Mais force mbula tangweye. A memi ango pe a Chimouli. So tangwa Chimouli maka spéciali. Batu bakomoya ko sauter. Si to sali ka moi arrangement ya bato makolo, pour bato makolo bazo ata moya kolega po batu mimba utaka bakote ya Kinboé, ba ya kuta Bel Air, ba matala ngomba wana bakena ko sambela. Bon, moi est-ce que to e casser bango pene ati to sali ka ko planir, les façons zaka bato ngomba ba leka na biso mo pe sunga suna leka. Mais mutuka moto e ko yata. Et tant que moi na mboka tango zo mo ndengwana ezolobela onini alors. Bon. Ezolobela ngai ki babongisa. OK. Babongisa donc tout ça batumo boité to ko souffrir makasi ya koleka. Tala na ebité so comment na nino na carrière na biso yo ya bendi ate ba chinois o to soit na dumi. Côté ya nzela njili wa série. Mabangeza biso mabanga yo lobela te. Est-ce que pona ozipa pene érosion na kayas e uta no étranger te. Ezaka yepa na biso moka na awa na Congo na biso kayas. OK. Ezana ne belé tellement belé. Ozaki ko zipa ba érosion oyo principe tiami. Donc population pe sepel pina donc nenge sengel pina sepel là. OK. Bon. D'accord. Na habité soki pena. Voilà, merci beaucoup. Wana zaki bongo intervention ya mwana mboka. Na sola pena kulutu, na sola na papa. Bité papa utu api azokende pe wapi ezapena madame Mingimbote papa. Mbote. Bonne santé papa. Plus ou moins bien. Plus ou moins bien. Monsieur ce qui a pico papa. Ah bon. Je suis malade. Hein? OK. Maintenant utu api. Bon, on a été ko
kozwa traitement na kusomba mwa biloko moko boye. Ok, ukitaki depuis terminus wana ozomata malembe ozomata parce que nzela eza malonga te. Mais bino moko botala nanu nzela ngo camion ekolekela wapi moyen de locomotion oyo ebanda ekopermettre biso ke totambola nango lokola bavéhicule to bamoto kutu mpona komata donc baza kose débrouiller. Donc voie mpenza voie de communication na Kimbanse na nani na surtout na quartier na biso révolution voie de communication eza te. Est-ce que papa à l'époque pe basérie ya Mobutu to pe basérie ya babelge banzela pe baérosion makasi pe bana ozala pe basérie na bino? Évidemment bon érosion ezalaki boye te po évolution ya mboka eloko eza mpenza nani pasi évolution nde ya mboka. Bon mboka au fur et à mesure ezo s'agrandir population pe ezo augmenter alors ozomona ke bavoie pe il faut ebeba bon mpo ebongisamaka te kaka na ndenge basalela yango jusqu'aujourd'hui et bon travaux ezasalemaka nango te. Ntango okotaka na Kimbanse est-ce que nzela oyo ezalaka boye? Ezaka boye te eza bavéhicule eza koya awa bavéhicule eza kopréquente awa. D'ailleurs kolongwa même c'est comment nani nzili brasserie eleki boye ti ke ngandu to nzili. Ok, merci beaucoup papa et t'as la caméra message clé nous lancé dans le gouvernement congolais situation aux le commune à Kimbanse. Bon pour moi mon frère nakosa yote naza kotuna message moko nakopesa te po atato lobi bakosala na bango yango te. Donc ata opesi message voilà et donc moko esale makate. Combien de fois to leli awa na et pas na biso awa aucun changement ezala ba député oyo babandaki koya kokosa bato awa voilà bo votenga d'ailleurs kutu lelo yo bamona na kasusu te bo votaki papa non ngana votaka lisusu te votation te point bon mais ça ne m'apporte rien. Ah bon? Donc moi on a voté ça n'est rien. Aiko sala te loko moko te. Donc c'est la même chose na ba o ba votaki na oyo ngana votaki te. Nous sommes au même pied d'égalité. Donc ndenge moka. Merci beaucoup Kulutu. Maman ni nako bakisa? Pona ngai pe na lobi pona mokondi na sepeli pona courant. Ndenga pesi biso courant na chango na biso kotoyo pasi lisusu kaka nzela toza vraiment na souci penza abongisa biso nzela parce que banzela to eza ya kobeba tozomona passe na transport pona ba moto mtezo sunga biso transport koto ekomaka te donc nzamba sunga penza abongisa biso nzela asipesi biso na courant asipesi biso na nzela to ana passe koto pona nzela atala pena nzela ndenge ekomi mabulu kote tout banzela eza kobuka na donc nzela peut sengi à soutenir biso peut donc kala mingi te asele biso banzela koto poto sepela. D'accord. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs Tokitaskoyo et Tokotana région et pour Kena Laksabino vous appelez Malang tout juste après. Merci. potokende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebisolo kumuto pesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te
ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esasal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the premier thing is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esasal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi ya kolobeza te motema eza temoi misala emonani mingi ya kolobeza te touti mosika esasal tokomi mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Voilà, en tout cas, ndeko ya quartier révolution topembola bazo la vraiment érosion les plus en plus comme marara makasi yango moni ba otiko benga biso susu comment attend musumu ba kiti na se pona komata boye dans moyen de transport ezate mama yara mama mal konsana kilo yara nano mal mbote mama mbote papa ucho boye mama nauti Mobutu uti nauti Mobutu oye na ono ndeni poko matiko to na ju Mobutu na ju wenze konebe pona ko mape kuna na pasi manda konebe ti armée na ju ti ni cimetière na ya makolpo transport ezate ko koloba nini ko mama bino bomo na kanzela ondeko pour côté mais nzele za bien te nzele kitoko kutute tane tu ndena toki na ko to lwate pe moi était vraiment eza pasi manema ngolo banini courant bientôt sepeli metala nzela bato ba souffrir pona kotonga bandako ezokende bandako ezokende batala pena soki bakoko kopesa renfort siko érosion oyo ndenge salami bino pe ba chauffeur à moto bozaka na organisation mo bo te pona bokisa pe nzela to mutu ayaka bazotia basaki tozopesa mwa 500 mwa 1000 francs mpo babongisa yango mais malgré oyo tozosala soki mbulaka ebeti ememaka basaka yango eke nango eza pasi papoza na kilo leka en tout cas nazwa pe intervention ya jeune garçon na biso mbote papa comment est papa DRV papa de vandu wapi na vai na kimbati kolo oh memeza bani ya manyoko uti na ngoti wapi hasa ona ya njibu male monyoko ilfo nzele kufa de ya banda kala donc situation nzela ndeni beteno nzela mwete tano ndina toki lokwa mwa bunda mena osala manyoko pamba umkeme ezo nyoko la makasi nzele ya pe mabe okena ngoti wapi nakena kuna likolo neti ndia bwenga na ono diplômé en pédagogie mais vous za na ngote atapo koti salaire bien te moto na biso moyo na meka kaka yango zo ngoma male mbeka pe siko tano caméra étant que diplômé pédagogie lobi ko comme ça peut batu pe ba condamner na mboka oyo parce que bino nde botangisa batu kelasi ozo ko tala caméra ni nokolo bana pena na gouvernement congolais elo mona ko bana na gouvernement congolais to mona kaka ba jeune belé ba komba kuna ba misuba ni mambo belé ya faute ba jeune te donc misale zandete pour misale mo bosse bimita par exemple ba compagnie bimé belé ata mutu ana tanga ta ko ko mape aide aso mambongo moi ki na ikuna izate netinga boy babaka o tanga te yango koma kuna ngana tanga na koma diplôme pédagogie na ta ba école pour boy mbongo muki o tanga 40 000 na fin du mois parce que on a ta pe famille boy asa na makasi fona sa classe on fona bunda
po bambi bazali bien so ndo tant ça c'est ba 40 000 ana et simba te na bundaka na makasa ya mobali na bundaka mali so ba bongisa biso makambo tozakaka. Merci beaucoup. En tout cas, population ya Kimbanteke, en tout cas, bazo lela mabe, toujours tambolaka, toujours l'axabino, érosion oyo za pena mabe ya rosaranate, za pena mabe ya rosaranate, bota la bino moko. Toza avenue balabala ezaki pena, oh tolo banda na micho yo, eza lokwa toza na se ya mabele. Eza lokwa toza na se ya mabele normalement. Les années tout ça na sema parce que nzela vraiment ezaki pena kitoko bino bozo mona ezaki okoya okotambola normal okozala pena très à l'aise alors namoni ba meki muke ko sala kota beto na yebite na banani bate yango ezaka kana bokasi ya bango moko population topé eza mokonzi mo boya ko sala bango awa tozo mo beto mais ndenge bateli yango et sali peka kamabe. Alors donc voilà chers amis téléspectateurs, tout ça toujours dans la commune à Kimbanteke, tout ça dans la commune à Kimbanteke awa, tu es que sur la population c'est la difficulté de bazo mona pona érosion. Voilà, je vis un papa azo sala musani awa, na opusa na pena pour kina solana ye. Il a pena malamingi. Mbote papa? Mbote. Comment on est papa? Comment papa André? Papa André megamiko edenga megamiko ko poussa la moi sima boya panzi kotoyo. Voilà papa André avandi wapi? Ngana avandi wapi? Ah, pesa na avandi yango. OK, papa André to muni boye. Osala zala bandeke. Nini? Osala zala bandeke. Bandeke? Zala bandeke nini? To muni papa zo tonga, to ebi to tonga nini? Osala zala bandeke te. Na osala nde musala pona ko garder niveau ya région ndenge zo pasuka. Yango to zo bunda nawo. Zo kanga basaki. Sikoyo bazele oyo ezo utabongo likolo ezo kitariza ko na mbula maya mbula to ndenge. Mais mbula soki allié déjà na seboyi. Alors mai le kakao ya kusakana te mai moko munene ya makasi penza. Alors soki ali na se fait de fena likolo ko sala ni ekiti. Ezande bon. Papa lupango na yango na tozo mona likolo. Yango zo protéger basaki o so te basaki protéger rapé. Et ko simba mais mai soki leki force. Amemi na donc tozongela kana bisokoka tozongela kana bisokoka tokolemba te parce que tiki pende ngwana ali moyo vande sate ali yongona to force kaka namoni député te sali bati ya antenne basalaki. OK bato antenne bango basali pona babongisa nzela antenne bango ekoya te bato antenne basali. Voilà, merci papa ndé tozomona boyeza pena pasi tobi ke bofotaka ba députés nationaux ba députés provinciaux surtout ba députés provinciaux bazara bongo na ba commune ba lobela la population ba commune na bango. Alors est-ce qu'il y a Kimbateke pe bayaka? Ah ouais, biso enfin na yebite normalement ngasi na sali déjà moi 3 ans mais to mona commissaire des zones ko to yeba kombo te soki pe ndenge nini soki tambula ka soki pe tambula ka te to yebina biso te donc to vandi ka donc to totala ka boye po ndenge to vandi boye na quartier ko to donc ta moi bureau de quartier zate oyi ko sala rapport donc to moni nanu te noko donc yango wana to saka to vanda ka ndenge wana. OK, message nini okolo bana gouvernement congolais take papa? Message to papa ma message to pesa kango mbala boyaka botuto to pesa kango mais soki moyeza est-ce que ata yo moko ba konje pe bele baleka ka batambulaka bazomo na nzela ndenge zoko ekufa est-ce que ata mo solution ba konsote que nzela wana pesa na population tikaluluka lan to sala ngota moi makadam mais to éviter ça va parce que wana biso to kolanda to za ba peuple to éviter gouvernement soka tela kansela o. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, je les larmes aussi. Ils ont peine à passer. Merci. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing ba we do begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande di situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya solo. Voilà, chers amis téléspectateurs, bonjour mon abino moko. En tout cas, direction oyo ya mbola oyo bandeko ba comme na difficulté à s'arrêter. Auparavant donc c'était pas comme ça. Les aki boité de bandeko ba souffrir vraiment bino mozo mona et puis ba saki oyo ezaki no pour que ba protéger ba zo protéger ba mapangu na bango. Mais loko pesinga passe vraiment papa wana papa mokolo bongo na se ya moi bwa ko ikovana ndako avant na ndako mais abota la pena bino moko ndenge avant na se ya moi pona kaka ko landela pango na ye lobelo bazanga parcelle te et salinga vraiment passi puis ba conduito za rapide na mawa ya population to za la mawa ya population ko za pena malam mingi les ba députés provinciaux bana ki manteke bazolela mabe ya osaka na kusi bazolela en tout cas eloko oyo ezo sunga bango te ezo sala pena pasi otala wa tozomona bongo eza tio ya Régie des Eaux oyo ya uti bongo ko banangile brasserie aye ko bima na quartier révolution abimi awa na mbola et puis ti akiti na bakoto tozomona ba quartier quoi quartier Mangana, quartier Mabinda, quartier Salongo, quartier Chumabwa et ba Panga de Nazareth et babiela azo sala bongo distribution d'eau à sa distribution d'eau et puis après côté yango tant kaka bakei et créer maman inondation ya kosaka na kutu population ya kimonte ki ba koma banka kolela ndenge batumuna ba mabele batie batio yango ekoza vraiment eloko oyo ils a vraiment passé alors tout amono kaka tout l'accepte to ba nous toujours liste de quoi liste TV Eza Radio T merci matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemezate mo misale monani linga kolobezati uti musika essentiel to komi. Voilà, balandi ya émission na biso. Voilà, ende c'est tio oyo yene mta koza pena ba problème pe ataka la bango pour que population base la bango servi na mai mais nenga kota na makada mais route ya Kimbanteke comme pena déplorable impraticable on s'arana kutute alors nenga des jours comme comment na boy pour na érosion soki etoboki ko sala maman na dégâts ya on s'arana te ko risquer la yebité vraiment donc ça il faut ça la plus vite possible ya ko kunda pena ba tio oyo et moi na raté alors ndenge zomona kaka boye soki kaka etoboki soki etoboki tobi d'abord tobi biso nyonso courant ya mais arapena na courant osaka na kutu te courant pena ya makasi ya kosaka te botala difficulté ba tiongo yango yo ndeka bandeko pe azo déclarer ba tio vraiment bebisa vraiment nzela ça la pena mabe ba moto bazo leka toujours na difficulté bazo ka pena na difficulté kosaka te ba tiongo yango yo bationgo yango yo alors soki kaka atoboki soki etoboki ekozala vraiment ekozala pena maman na dégâts osanga te oyo tozomona érosion eza ya mokie soki kaka toboki awa nayebi te soki ekoma fleuve Congo to na kobenga ngoni alors faut kosala plus vite possible déjà kolandela nayebi ke son excellence monsieur le bourgmestre ya commune ya Kimbanteke Jansi papa de so Jansi nayebi ke akotinda pena bargent na ye kolandela bakunda awa bakunda ngo déjà l'air ngo tala tiyo ya mai oyo yenne sux mer oazo distribuer mai na ba quartier belé parce que Kimbanteke eza na 46 quartiers Kimbanteke eza na 46 quartiers alors bato bazo bongo ba mai wana nyonso yango ya uti na ngile brasserie alors soki atoboki ekozala pena mabe makasi ekozala te koto yo tebite banda kusoki ekozala ndenge nini amonani mpona érosion bataki na se mabele zaki likolo pena bozomona bele likolo na pena na minzo na pena na se ya mabele na pena se mabele bino bozomona donc soki toboki population ya koto yo baolela mama eza pena passe faut en associer à population bozomona bino moko difficulté bandeko bazo tambola na pasi transport baza na bambongo na moma moyen ya kotambola na bangin ezati pourquoi parce que nzela eza vraiment impraticable
nzela c'est pratique botala bino mo ba érosion nenga sali ba ngomba lokola ba ngomba ya Rwandjori lokola ba mo ya Kilimanjaro o to tangala banchik botala bino moko ba toza na capitale toza en pleine capitale parmi ba communes les plus grandes communes il y a ville province à Kinshasa Kimbantseke est 3e Kimbantseke est 3e donc commune moko ya munene pena ya kosakana te mais bandeko ba koma lokola baza na village mais baza na capitale en tout cas eloko yo ezo sunga te ezo sala pena pasi neto ba minuka toujours lisu lokola lisu biso toko tsaka bango na banda kuna bino boza la pena souci mandat l'été silaka loko na betela ngo c'était mandat l'été silaka lobi bo luka bozonga lisu bango ba tamina ba poste wana mais na ba condition yo bazolela merci. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when you are begin cause the leki mingi Ikolo na seko lekaba Ute bande di situ bing mama balongi Always give thanks for the life I'm living The coming is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai Osali ya kokamo oduwa give in exchange Koma koye misangai Liwaya so ndi mapepo ngana zwa Voilà. Donc tozo bima maleme tope moke. En tout cas population ya Kimbantseke baza na difficulté ya kosakana te ezo sala pena pasi et puis kotala eza pasi kosoma pe mapango na cimetière aussi c'est très dangereux eza pena mabe tala bandeko ndeko jozo la bandeko nde bazo kita tande bandeko bazo kita vraiment ba kita na difficulté donc transport pasi en tout cas eza pena mabe ya kosakana te na kolinga pena sur la pena mama eza pena ya mala mingi na sur na mama Mbote mama. Mbote. Comment est maman? Nga makola. Makola vandi wapi? Makola na vandi na Kifuta. Mais Kifuta comment ba quartier différent tout ça? Solution Mbola. Kifuta peut être quartier. Quartier Kifuta baba. Avenue. Baba qui pas numéro 2. Qui pas numéro 2. Mais comment maman nani? Maman Escola, maman Escola. Qui ba ka c'est maman escroc. Maman Escola. Ok, merci beaucoup maman. Le te kota la bino awa na commune ya Kimbantseke ba benga ki biso mingi te ko lobelande érosion oyo mama. Utakala. Ba mama bokote mate bokene pa mokonzi bourgmestre commune ya Kimbantseke botana mama puta bolela pena mama pona nzela la bino. Papa, nzela oyo ebukani makasi. Ba moto ko kweya. Batu kokweya na nzela o cimetière kokwena kokweya botila biso ta makadam ata prince kota soki te tokufa oza na pasi vraiment toza na pasi tandis que bozwi mai bozwi courant mais nzela eza te tozwi courant esukili kuna 4 babala toza na courant te kipaku kimwisi courant eza te koto toza te poni basuka bapoto basote biso courant te bon basote ka bavene bino poni mama toyebi te courant te bon ba chef de ribo tutaki bango te bolo ba ke poni basote bavene na bino tokutana na bango te courant te donc tolo ba 4 avenue Kifuta Mobimba 4 avenue ka courant à la raté 4 balabala courant te mais ça étonnant et là bon ça bien te siko ko koloba ni bozami na posa courant te to na posa courant siko tala caméra message ko pesa nini koloba nini ko ba konzi na lobi boya hôtel biso courant 4 balabala courant te 4 balabala ki pak ki mwis na de balabala koto mais vraiment te logo za suspect qui fout tes amunene ba te courant na mai qui tok avec un partenaire idéologie bo ba sotika 80 c'est ka venir à suspect toyebi te 4 baba courant te oh ba singaka ya ko benda bendo nango biso snela yebi binote ayebi te ngautu na courant ndako te koto ba courant 4 baba ko ba kuna 1 2 3 bino bosali kamoro te pa bata snel to na quartier na bino bosala mo makamoro boete yango ba sauter ba veni eloko zate 4 baba to na courant te mai pété mai zate mais ba voisin bino bazana mai bino na bino mai zate courant zate banzela be mabe avena bino pe tondaka mai mera vele mne bangisinga na kota ngote kodinda neti mbule beta itala cimetière kwei
so to komba 20 ba 21 a ma troba kuluna pona lumière ezate ya to lingi mkonda mboka tiela biso ba poto minda minde pela to za l'aise bon bino to bomona vraiment mama eza lokola nakoba eza lokola 24 communes eza alimenté na courant. Hein? Exemple, 24 communes alimentées dans le courant. Si vous avez les communes, 23 communes. Moment où communes, moi, on est à l'est. Ils sont papa, toi, on a courant, moulili. Tout va bien normal. Bon, toi, Sani. Oh. Mais qui fout des amounés, les bâtiments, courant dans maïs à Kitoko. Bon, pas ni basota. Oh, bapoto, bantenne, tu éviter sur les années. Tu éviter, babaki au courant, côte, tu éviter, tu talaka. Donc, basota pena 4 avenues. 4 avenues. Avenue ni na avenue, tant que combo. Baba, msubiso côté sika baba, msuté comboté. Mais le bobino boyoko tara place basota pena ba courant moi te suspect. Tu yi ki futa, ezana courant, ki futa na courant, moi te ko kota. Boya boye, tetele moi. Courant côté msu eza côté ya biso ezate. Veno bena boza dongo. Eza participer mawa. Na sola pena maman, na moi maman la tiba bot, merci ka uti loin vraiment mbote maman. Mbote. Comment est maman ta la caméra? Comment maman Mireille? Maman Mireille va na quartier ni na na kifuta. Na kifuta. OK, maman poto na kuro yali. Ezali. Mai bezali. Mai ezate. Mai to kezo pa baninga somba. Na ba temi ko mpite na ba veni. Na ba tiete babaki avant babendela biso fuko futa mbo. OK, siko maman uche. Auti Gambela. Auti Gambela. Peut-être dans l'isolo non. Autant moi on est journée lesquelles on est. Journée, ka ba transport va to boma ba transport. Cher. Bana Gambela ti wendangandu. To futa 2000, to futa 500, yana obita makotinda. Tinda. Ils ont la volonté de monter mais ba gens les até pour matin. Transport les até pour matin. Transport les até. Ça quand il a na route na makolo. Na ba boat ma conseil yindi. Donc maman lembi pena mabe. Na lembi no mona na toki kundo mona boye. Siko pona ba érosion salama awa na kifuta tout le temps érosion tout le temps érosion et ça la caraboué. Donc tolo babi simbi bazala côté otoni. Bazala peko. Bazanga bazala peko. Bon est-ce que zolia malia makaka neti kuna. Neti na kati na shaba na C. Tracteur mo dinda kuna na bato na kati ya cimetière. Merci kana kati émission pambo bank sangai. Et dinda na kati ya cimetière. Dinda bena. Et dinda kona kati ya bayo so tuni pe masolo ba obeta. Et ka. Tracteur yaki na bato po ba bongisa. Buba dinda. Et dinda na bato lelo. Ebima bete. Ebima te. Mabila simte za pete tala ndizolia ele matina sikola banda kwa te kuma mikuse donc point c'est ça point c'est zalinde au mona mabele ba mabele nde au mona ali etika ko ya. Merci maman tala caméra na pasi oyo moni olongi Gambela okitina wenzangandu wenzama babandi komata pasi oyo moni tala caméra ko ikolobani na bakonza mboka ba bongusula biso ka tani to kemba tala ka ba botine fana na ya transport na ko kate donc na bimi 4 heures kututo ya bakulu na momi bale koto awa koto ya bakulu na ba kuna maman ba muli bango to kita mbango pokaka to la transport 4 heures donc 4 heures to na du transport moto tiki mbuta 2500 après kuna zu 2000 ti Gambela talaka ale kuna obeta te ba 8000 donc 8000 bana bakolia ngena okemba na yango kuda koto pe ceux qui za molili makasi boza peine insécurité kota koluna risque ko to zila na ko to ya neti ngana zala na bandeli na zonga suboye na kina zeli ba papa mo to yena ngoti to komi kote ba éclairage to kaboni nga zu na moto kimbuta nzui Gambela donc so ye bena babata mawana voilà total ba mande ba wala que se place ba kuna bata maka bavanda wana. OK. Le bête qui n'a pas eu à la mort à Benginga. Mami, mba, so ba so ba ka bakala so na butu. A Benginga na sutu kimbala moko. Na tala bunga bia mwana so ya mutu akale. Calamité akalaki. Akale mutu. Bon pesa bo posa katlen na la police ba susa tezate koto. Ato lobi. Bango na bango ba yebani. Ah? Bango ba yebani. Oh. Bayaka bango te ba yebani. Bango batinda bango tu copie yango zandenge ni petit lobini. Ba o téléphoner. Bango na bango. Ata ba chika to botia ba mi bango so ba kuluna ba tia bango ba ati ba teni. Bango na bango ba yebani to ba na biso. So osuye ka do bete ka tongesi ali. Olekinzela. Merci beaucoup maman Omata parce que mère depuis tongo. La route après intervention maman. Na sur la mère na biso mère maboko na luketu boye. Bonjour d'abord. Bonjour papa. Comment est maman? Maman Rachel. Maman Rachel a vendu wapi? Na vende na kimfuta.
alifuta comment lembi be kwani nauti musika papa nazokende koluka ndako mpona vanda na bala soda kobeta ngai ya dese kobeta ngai papa mombo aza lieutenant kotuta ngai vraiment bankuba moye te yango siko alobi o nga pe na lingi yo te nga pe te nga pe bankuba o eleki mingi papa na koya kokufa konyata ngai kozwela nga bambeli yango na boyaki libala wana moni yango na wuti koto yo koluka ndako lieutenant mbongo siko bwana vana iwapi to bwana ko vana na liflar yango kimi kozanda una kifuta moni yango deja ndako na zuite ozo mataka malembe kana zo luka kaka papa bonga beta ko poani se yebo bima encore za pembe ozo takataka mama papa botana ye to botana bana mibale soki ameli kaka masanga ameli diamba ameli masanga ne pasi yango wana soki akezwa mbongo nde bazwaki le 25 wana donc danser pasi famille na ye bayebi ngai bango nyonso bansi famille na yo pe bayebi ye pesa nga pe ka mwa ndambo mbongo banoko davose balia ye pe bandeko na ye bayebi ngai nsimba bango nyonso mais tolo baka azonyokola ngai tala caméra ba kontina bango ba chaîne na biso ba konti balandaka yango tala caméra message yeko pesa epa ya commandant na bango tanga pe na komona komanda na yene kuna kota zwilaka mbongo ne papa siko ne amemaka ngai te papa mombo amemaka ngai te mombo Jeff aza lieutenant ya FARDC avanda na liflar alonyo kolo do yomo avosenga divorce yomo omi sengeli déjà divorce ambango asa tutaki nkuba tala lisu mbongo kutuneza ne mbongo pesa ngai mbongo aboyi vraiment aboyi soki ameleka ka diamba ba cigarette na yebisa yo danser ko boma na bambeli ko kanga ngai ana gos malam na boma yo kaka ti yango seko na boy na ngale bala wana ntoka na boy yango nazo yunga na kaka mama Rachel pona luka kaka ndako na vanda kaka bona la kisio yo utiri fleur bela musika mateteza wana ba kisensu na la kisio bana na ngape bazako to bana bazawa abike mama yaka sinoto odoka yango na yoko luka ndako koto mais siko abatu ba kima ba erosion eza bandako zo buka na yo zo banga te na umata likolo kuna na kata likolo kuna eza bien eza yako vanda otali ko eza vanda maintenant pour bandeko baza na difficulté awa okoyi koloba nini na ba erosion bino bato aleta kaka bato bakozwa décision soki bakosala ndenge nini bobongisela biso banzela poto vanda kimia vraiment naza so naleka mona koloba te papa na silisi merci mama na bike ba bonne chance ozwa ndako mais lieutenant na bike ba o balandi biso bakoluka ye bakozwa ye pour que atika biloko na sola pena mama ba mère na habité bonjour d'abord. Bonjour. Maman, comment on est? Comment on a Merlin? Maman, tu as la caméra? Maman Merlin. Comment tu es? Na vandi na veni kinza ulima 39. Voilà toujours quand la kimbatika. Kimbatika. OK. Ozo matamale, uti no d'abord wapi? Papa na uti musika, to uti kingasani. Makolo kute lembi bata muntu ke mapesi pas to kendi, metala nzela. Nzela zate muntu ke koleke zate. To mataka makolo na bana na moima. Oza na mbongo papa me o mata na transport ni. Moto na nzela komi ya trakase na bana mo mata te poko ko epena mwana zwi shock. To mataka na makolo malema. Na moni toki makasi oti musika tala caméra koiko message non ko lancer pas ya bourgmestre pardon gouverneur ya ville province de Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lukokinda ba keno Kinshasa ezobonga en tout cas pena papa osunga biso po tozo souffrir makasi na makambo tali nzela tozo souffrir makabana classe ba otanga donc trajet l'équipe makasi mituka moyen matezate moto comme na difficulté donc ba musu ba choc na ba moto à partir déjà banzeli za mabe to asunga biso vraiment za bolamu ya population na bano tozo bota to asala biso pena faveur wana bo ba député provincial bo fota à la commune Kimbatseke ba yakate papa ba yakate bango bazela ka moment na ba ya kokosa biso ke to bo sala bo to sa bino ba yakana bango te so ba zuka ba voana bango si ba ke libela ba yaka kutu kotala te maso le ba mona na kutu te ba yakate papa mais so ba yesusu
Ba voter ba. Yesu ba na maputa ba kosi ba tuti ba voter biso ba voter. O ba za le koso li puta voter. Mais a ta zo ba te ke mboko zo kufa na ngasu. Siko yo siko so ba ye. Apa so na ye pe na nga ba ye na donc na ko voter ko na ko ba ye papa. Po to voter mama malonga esa mana ngote. Donc inti da ko voter papa. Po to voter o ba sunga biso et le côté tanzi ande baby. Donc moi ezate papa. Mais koto zali wana courant na ma ezali. Courant ezali, courant ezali nango vraiment, mai pesa nango vraiment, mais loko ce que ça passe nzela. Pour muta ko uta musala musika akomi na amata kali susu bo malema azona mboko na saki menzela ko mata mitukezate. Merci beaucoup maman taka uti musika. OK, en tout cas Nzela Malamoa. Merci papa. Voilà, et chers amis téléspectateurs, donc voilà, tout ça je vais vers la fin de cette émission. Bomoni en tout cas Nzela Oyo, il y a Kimbanteka vraiment la révolution Nzela pena mabe ya kosaka na kochuti. Mabe ya kosaka te tozana ville province à Kinshasa mais bazana capitale. Mais bazo vivre loka bazana village. En tout cas, eloko yo ça pena pasi faut que landela ngo pena na lombango. Merci. Voilà, chers amis internet, chers amis téléspectateurs, nous venons à la fin de notre émission. En tout cas, Nazaki Bongo na commune à Kimbanteke, na quartier Kifuta, Mbola Révolution, et Suka Piba Bela Kibiso Penato, Penana le Mango, érosion, Balele Pa Bakonzi. Toko Tsebon Nandaka Bakonzi, parce que population baleli érosion ezoya kaka sekoya papa na biso Daniel Bumba numéro 1 à ville professeur Kinshasa ndenga loba bongo Kinshasa ezobonga alors il faut bonga pe na 24 communes à la rate baliko likonde bango bazoloba eza pena mabe et puis ba mama baleli insécurité totale 4 venus to kamwe qui fout eza ba quartier munene mais 4 venus ba sota batela bango l'utilité batela bango pe maité en tout cas eza pena mabe makasi o bomoni bongo Watakin 24 une équipe ya podcast to kiti awa pona ko lakisa bino ba téléspectateurs na biso ici que ba internet na biso ndelo ba la bino kaka bo s'abonner massivement et bo partager bo liker et kozala pena malamu mingi et puis concernant pe ça pe ba petit pepe botiko soma pe mapango na cimetière botala boy botala bino moko eza pena mabe makasi ko soma mapango na cimetière botongi pe banako voilà ba conséquences botala ba conséquences logo eza pena mabe quant à moi votre humble serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise na remercier vraiment équipe technique na ngana sima caméra na zaki bongo na ingénieur José Mbungu mona Tchangoli Nzambe un grand merci aussi à notre maman y est toujours préparé Kalami tazo comme bongo moko ya ba gouverneur pourquoi pas à la pe bourgmestre ya ba commune moko awa na ville professeur Kinshasa ya maman na biso Laura Chou et maman ya bana un grand merci aussi à les Tio donc les trios d'enfer. Le trio d'affaires, un grand merci. Donc un grand merci à les trios d'affaires et la confiance Bozope Sabiso. Un grand merci aussi à mon papa Simon Fokastati à Paris, Massang Molongo Maya Bikesi Laté, il y a maman Cécile. Un grand merci aussi à mon vieux trésor le tournant de l'homme à 500 000 valises à Bilambana François, il y a maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo, moi personne en bout trop pata Kandolo, en tout cas vous avez belé bas plus 20 bébé Max en abossanioté un grand merci aussi à famille Oma donc merci pour notre prière Nabino, merci pour notre soutien Nabino, un grand merci aussi à les amis de Watakin 24 depuis Turquie babi Nezalaka, vous s'abonner massivement, vous partager, vous liker la femme vous zanga ba émission qui tokote bozanga ba découverte qui tokote biso tozawa na pona bino bino boza pona biso nga Watakin 24 nzamo na bitina no partout bobenga ngana ya ka partout botina ngana kinaka bozala ka toujours branché na chaîne de na kasi biso podcast c'est tout va prochaine opesali lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela